Bonjour, bonsoir, na bazana pourquoi, bonjour, na ba comédia tongo alelo. Doza le 6 mars 2020. Esika boza libana njamba pambola bino, njamba batela bino, awa toza na chaîne na biso YouTube La Voix Céleste o boze belé beaucoup tabo s'abonner. Lelo toza na émission ya Yoka Base, l'émission Yoka Base. Présentateur za ngai moko, président Moïse Maoka Antibal ndenge ba toujours Antibal ta beti la socket ko tarate. Lelo toyambi mupaya na zanga mote toza na invité na biso. Yé moka ko se présenter mais comme les a président Chiba Kapenga azali président parlement debout to ko pesa yé moka se présenter. Si j'ai lelo les sujet moko le phénomène parlement debout après 38 ans de lutte par les combattants par le parlement debout et zanine. Alors, Nazanga Modé, toujours, Tozana, président Chiba, bonjour. Bonjour, moi Namboka. Ouais, na sepeli koyamba, ozana kati La Voix Céleste. Lo l'émission Yoka Base, les ambali bosote, oyaka toujours. Bonne santé. Santé zamala mon angolo nzambe. Ouais. Toujours pour évoluer na bolingo nzambe. Na kobana ko pesa na bande ko na biso bazolanda biso na mokili mobimba. Matondo mingi. Il y a La Voix Céleste, merci mingi. Ngai kombola ngai président Chiba Kapenga Badibanga. Nazali président parlement debout MK Mateterai. Nazo gérer deux communes. Commune à Matete na commune à Kisensu. Tous à la kawana pona musala ya parti na biso. Merci président Chiba. Alors lelo na bengi so awa na émission biso Yoka Base na kati ya plateau na biso à La Voix Céleste. Les phénomènes parlement debout. 38 ans, tout le monde a bien boté, manabassan jeté, musubaté, manabakouin. Bobo ici, c'est un autre phénomène, on a ibanan de nuit. Initiateur, on a créé un exemple. Pas de dire que non, parle pas en parlement debout. Alors, bino expliquer donc, balanditou, il y a Yoka Base, il y a balanditou, il y a La Voix Céleste. Phénomène, on ibanan de nuit. Merci, monsieur le journaliste, na peso merci na mutuno tuni, otuni mutuna moka kitoko. Tolingito ya nula balandi la biso boy. Phénomène parlement debout ezali créé na yemoko docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Après ba trahison, il y a ba bongo ba cadre na biso misusu. Ndomoni na tamoko Tshisekedi akomaka isolé. Yemoko atikalaki. Ndaki ko créer phénomène parlement debout. Or que phénomène parlement debout ezali loko créé na Tshisekedi depuis 90. Parce que ce qu'on t'a dit IDPS tout est ko fêter 38e année. Mais Bissopé, dans le mois de septembre, le parlementaire debout, tu as fêté 27e année. Donc, ça dit comptabilité, au compagnie que tu commune, ça dit IDPS va créer 82, parlement debout, 92, ça dit différence quand il y a 11 ans. Ça dit parlement debout, ça dit, et l'autre, il y a des bossos. Tous les mouvements citoyens, et où tu n'as qu'à parlement debout, monsieur le journaliste. Ok. Ceux qui ont dit que le Parlement debout en 1990, c'est-à-dire IDP s'est créé en 1980. Alors, entre Bino na Palu, tout le monde avait Palu, battre les magas. Palu, Babandango, Liboso, Bébino, Bolandi, Palu à parti politique. Palu à parti politique. Toko Kolobako, Yanola Mituno Tuni, Biso de Tobanda. Bango, même à Tababota Maka, Liboso, mais Bango, il y a une vision. C'est-à-dire, oya biso to bandaki yango bandaka parce que na ko biso information pour iba tangu mbuta mutu kondo kizenga maréchal nga kwangaye doni tete ba parlementaire debout ya IDPS o ba pelisaka moto na commune na Matete Sirwana na Kintsaka izaki ba combattant ya IDPS à l'époque toko kutanga bazape belé papa Chilombo papa Chitenge papa Mufrankenda bazake belé. Non, c'est-à-dire des phénomènes de parlementaire debout. Donc, bisous nous tobanda makamwana ka. Ok, merci. Alors, il y a un bande ko bolanda biso a aux La Voix Céleste. Bande ko mon numéro za wana o eza numéro ya émission biso Yoka Base 092 70 097 70 0585 bobenga boza mituna eza numéro WhatsApp y compris appel normal to benga. Alors, président Chiba, yebisa biso d'abord boso organizaka ndenge ninde bote mana bakoyana bato musu bakendaka misala te souvent surtout les canaux vide tandi ville la Kinshasa ba musu to mona baona tongo musu na moyo na poko yebisa biso d'abord boso organizaka ndenge ba parlement pesa kombe tout monde a présent musu ya ville kuna na zandu kuna présent jeune ba présent musu ba miake ba présent belé ba présent ne ville boso organizaka non ndemi expliquer ba ndeko ba balanda ba yeba. Merci ndeko journaliste surtout mutu na moko kitoko parlement debout. Selon cartographie na biso tozana 42 parlement debout. Oyo
nga moko nazo ya koyanula mituna nazali chargé à suivi ya ba parlementaire de Bounyonso ya ville à Kinshasa non ba ya Congo mobimba donc c'est un collectif ezali collectif na biso ezali na motuna otuni wana ke est-ce que bosala ka misala to bosala ka te na kasi na biso eza pe na ba travailler mais vu qu'il y a idéologie il y a kondo tchè ba travailler na ka côté président tiba ba travailler ngo banda tongo tipo ka ba ke na musala ya bon toko ba 600% tous ça na 20% ba travailler 80% sont tous des chômeurs auto sala kana pour na souci à parti to betama sur la parti pour les lots moni parti comme la pouvoir donc il ça bande ko répondre à question ngate boso organiser ndenge ni boza organiser combien de parlements tout le monde a misu na zandu misu na ba cité na ba 10e mais boza organiser ndenge ni tout ça organisé c'est 42 parlements tout ça ba o ba sala ka tout atongo donc na Kinshasa boza 42 parlements debout ba ba sala tout atongo na ba province monsieur ça ba province peut ezali auto tsaka ka cartographie ya ville province ya Kinshasa OK donc yango to senga na ba konzi ba sunga biso to tambola penza Congo mobimba parce que to yeba to za combien parce que moni ba to benga biso kala mingi ta ke na niveau ya Kasai boga makameleka ikuna ba muso ba to temela gouverneur want to kenda osim na ville ya Kinshasa to za 42 parlement debout to réparti ba o atu atongo ko ba kotaka na zandu na tongo na vie ko bazo kamba mapa président Miyake donc président Gilles baza ba coordonnateur baza kuna o to pesa mwana mboka Moïse Maoka o enda gérera kuna na niveau kuna ça dit au niveau pourquoi to sali pe to travailler ndenge wana mais to verra toujours na ba aide ya ba combattant na biso bato bazalaka yebisa poète bazela na poète bazela bande ko bolanda biso ah tout ça na émission yoka base la voix céleste obibi la voix céleste pour la vérité ne bota ba combattant ba futa kabino na ndenge nini bango baye bayoka bado bo eno bana organisation obiki boza 42 parlement debout alors ba information on epesa maka boza na même idée formation be bata ba pesa information na ndenge na bango tendeko au moins to saka collectif to saki po to bana ko se communiquer biso nyonso na ville province ya Kinshasa tina ba o intérêt na ministre na ndebe kayame non collectif to ko créer ngo na 2011 compte tenu ya injustice au basaki docteur Etienne Tshisekedi ça dit finalement le parlement debout ezalaka déjà créé na non banda non ndebo on travaille en nombre dispersé voilà de se organiser na 2011 to komona kino il faut to sani to se réunir biso nyonso to ba ko se communiquer ça dit ndeba ta catholique basalaka matière ba hotel na ville province ya Kinshasa nde ya mope ko sa matière ba hotel na Bekwate na Bakasai ndeke salaka wana nde to saka lisanga ya collectif soki na ville président Chila Koloba Boy kuna na matete président Chiba Koloba Boy kuna na cité verte président Gelora Koloba Boy ça y est za matière ka moko parce que to ko boya ba information ya mabe côté nde tout ça qui circuit fermé on a ya collectif nde tout ça là alors coordonne bino ni bo s'organiser na coordonne ntaza coordonne bino nyonso moi dis rotation et zandenge moi dis ka basali ya rotation à 3 mois temps les zandenge te biso za rotation te biso to zali parti to beta match le mingi ya démocratie toro beta li solo mke pa fo balanda bayi ba biso bayi ba pe makambo coordonnateur à liboso o ezaki nommé na biso nyonso to chaka ndeko na biso Armand Mayamba vi yatana ekokaki nde to chaki ndeko Jacob vi pe Jacob tanga ekokaki nde pour l'instant to zali na contrôle ya ndeko na coordonnateur na biso za superviseur na biso Dieudonné Mulumba alandani na Pierre Zomba. Après, notre secrétaire général Gustave Lutumba, après, coordonnateur Moïse Maoka, Nangambo Nazoko Loba a chargé à suivi. Il y a un parlement de Bounyoso, il y a une province, il y a Kinshasa. Ok, merci Président Tiba, aux Olimbo, la Bandeko, la Yokaba, il y a la voix, c'est bien. Alors, Toyo qui te dit qu'il y a un parlement de Bounyoso, Toyo Kaka, donc, il y a un très bon utilisation aussi, c'est-à-dire les fausses informations, pas qui nous ont propagé, pas qui nous ont, est-ce que contre la présence, parce que tout le monde a des réseaux sociaux, moi des dérapages et des prisons, ils ont soloté, beaucoup côté on a peine à s'organiser, pas c'est bit dans moi, beaucoup d'infos, pas cette information. Alors l'information faut former peut-être à la vraie. Alors, dès tout le monde c'est comme si bah demander idéologie na bino, il va balo bana pas qui nous alors bosso côté na ndeni. Est-ce que bosso na boy ba kana bosso bino tout bosso la même langage. Oh ya matete ndo bi wana o ya cham bosso côté wana pas d'information. Ils en ndeni. Merci moi na mboka na peso merci na mutino tout les très capital. Ndenge to travailler ka
biso collectif toko ta réunion mardi vendredi pour te contrôler l'information mais mon tourno tourni net il y a pas formol auto bien Kadiosha omoni bato belé pe banda ba biso que non pour pesa biso ba formol expliquer bande wala ndaka Kadiosha na linga Kadiosha et ça comme si mutabe que non eza formol mutabeti ma seulement le kuta mais tant to yebisa ki bato formation le kuta yango ezaka formol na Kadiosha na Chiluba OK tant to yebisa ki bato ke bon matabo kita tiseke d'Antoine Chilombo comme chef de l'état et bato be bandimaka biso te ba parlement même ba o biso moko yango to sepela mokonza mboka nda benga ba msusu ba présenti bon répondre à question na tourni ba fake news les forces faka dio show bina formation le kutana tout le monde a président msusu ba population be bele na ba réseaux sociaux pour tena bo so organiser ndenge ni pour boza la même message bon informer ba tuma ba information ça des vraies informations kutana répondre bandeko ya émission yoka base bandeko la voix c'est bon landa yebisa biso ba o biso to contrôlaka ba pesaka jamais ba sangwa le kuta donc en dehors il y a 42 parlements tout ça appelle batomboki des parlements fictifs effectifs ezali to appelle batomboki en tout cas bataille IDPS bataille bataille IDPS mais bakenda kolanda b'individu mais par exemple boyo landa na biso to landa Idrissa Tshisekedi ba wana soko balanda banani ba balanda batute balanda déjà écarté déjà mais il n'y a besoin pour n'avoir parce que moi peut qu'avoir un combat IDPS au monde avoir un réseau social dans YouTube mais les lots sont une goye bana faut un combat IDPS yo mona ko élection te pose faut te longa Tshisekedi ne longa fachi et comme nous quoi donc sangoilam faut te longa Tshisekedi na longa fachi ndelo bandiko ba koma viva même te IDPS cité à l'équipe na nini na ba chaîne na télévision à lobby maintenant beaucoup sont na succès boy monter des PST parce que so la ndima comme on ba le baka ya on les créer ba confusion na terrain à lobby boy to landa kinani be basala ki boy tant ba ta poto ba ko landa mais muto ni na makapni muto zulu ya to sebe ba ndiko so ba zulu na biso na mokili mobimba collectif ezali disanga ya ba président parlement debout tout ça bien organisé. Tant sur le lobo kama que non bozakande 42 et bon tout le monde bande comme mususu ba yoka son banani ba passer gili to no mona bino te pour la ni et pesa marate na biso surtout ba oleka na ba chaîne na YouTube c'est l'organisation de tout ça qui non yoko banda koleka yoko bon ça la boy mais vu que to ko mona bande comme mususu na pesi de ko juro c'est médecine na mutu na tuna ta capital ba miyibi ba kome belé to mi ko so ba paye alabaki na biso boye mais to mona sami boye te biso tozo pesa sango pona ko aider mokonza mboka slogan na biso ezali les parlementaires debout rien que l'IDPS c'est ça notre slogan que les parlementaires debout rien que l'IDPS. OK, merci président Tiba. Bon, yebisa ce que parlement debout ngo to moni ba domination bandia ba ministre ba bougoumen c'est bino parlement debout bo d'abord reconnu na parti IDPS ba bino to yebisa so na kati ya parlement debout na président parlement debout ba monsieur baza nommé na kati bo ça d'abord ils ont fié ils ont reconnu na IDPS bezadeni to ka ne ba boza informel nde ba binoté bo evaka bénévolat yebisa donc bande ko bolanda par phénomène parlement debout expliquer biso historique awa mutafonda ngoza papa Tshisekedi la parti ya président IDPS alors bien beau et vrai tout le monde a déjà pouvoir durant toute la littéralité c'est bon et bibino ni va partir des années ni bo peut-être bon du bande ko balanda bien en erreur est-ce que ba bibino be bibinoté bon na ko répondre question yo na singo makasi na motema omoni phénomène parlement debout eza eloko Tshisekedi oya créa parlement debout ezali première force ya IDPS. Oh, le comme si IDPS na place oh IDPS ezali andeni positif tangu Tshisekedi akufaki parce que faut eba que au parlement debout pour na mokonza mboka faut ba pour non tous les tendus à territoire national na tous les 26 provinces alors bino bozaka na Kinshasa ndeni bino ka mboko miso IDPS na pouvoir on yebisa biso zandeki ni mambozo lo bana yebi que na pour ma président il faut voter dans le Lubumbashi partout yebi que na parlement debout bino bo contrôler na niveau ya Kinshasa alors ndeni no bakena bino mboko miso IDPS na pouvoir alors ba wa libando bazana bakatanga bazana ba kolwezi kuna yebisa expliquer d'abord mambolo bezandeki ni tozali collectif national parce que ils ont pensé biso ka pona nini bande ko intérieur ba benga ka biso to se communiquer na bango
il faut que des kuna to que ko planter bango parce que phénomène parlement debout et ça mou pépé ya Tshisekedi wa créa et kenda papa créa so na zongi na contexte la question tuni biso est-ce que vous avez reconnu to vous avez reconnu na ko yandulo mbala mo que non to ça reconnu parce que vous avez reconnu donc mona mboka notre secrétaire général autobete la ratour Augustin Kabouya so tuni a uti wapi a uti na parlement debout. OK pour Atiba ozo continuer bon cause la reconnu na cause officier ça différent parce que vous avez reconnu ça dit boza ba ebino que vous évaka pour la partie des PS na bi que non c'est ba partage donc tout non na partage ya ba poste responsabilité c'est na cas ya bino za pe na ba bayo ba za ba membre parlement de ba président parlement de vous ba za 26 ezo bima awa tout le monde a kamité ba mandaté ba ngaba bima bino pe na ba yibisa so de la ministère boza wa PS de boza 42 na ba zui yibisa ba ndo ba landa pour bi que na boza reconnu donc ça comme boza reconnu il faut à part na bino si pour l'instant banane déjà baké banane banan bakete nako yano la ope que yibino ba pandisango boza pe ba songi boza ba songi bozo tia biso pe moto kaka mais donc biso que gâteau ngo eza munene panier zo circuler donc musalo to sali mais panier zo circuler tout monde ya ba bugu mais c'est pas to bima gouverner bimi ba mandataire ya panier mais so que écoute musique so na biso que mutazo gérer commune en Tsele azana un parlementaire debout comme on a Jacob Kabé asa parlement debout ouais parlement debout il y a hôtel de ville à part aye muso azate bazali basé belé oh le bato ko isali loi et ndeko la biso Dieu merci ça dit azali parlementaire debout ti akei nani ça dit ndato za bien merci angalima ils sont pas parce que comme jamais cadre IDPS ça passer par parlement debout. Nous allons parler le parcours net. Même les chefs de l'État pendant dans les canaux parlementaires. Oui, parlementaire debout. Et pas que banon de. Bon solo ngo ana. Toko ça. Mais to yeba mon poto. Mon poto na bela mais parlement. Mais tala siko ba image ande ko bunda na poto. Ando bunda ki état de parlementaire debout. Pas parlementaire donc to yeba ta ba chocho. Les éléments sécurité. Dans la poto parlement debout. Oui, mais le ba diaspora nyo so baza bana. Ba parlementaire debout. Parlementaire debout, comme phénomène parlement debout, il y a un créé tous les mouvements citoyens. Moutako Saoté, oh, ceux qui sont dans ça dit, bah, parlementaire debout. Bon, bah, qu'il y a une ligne qui est dans, biso bah, ta société civile, mais bah, tout le monde dans parlement debout. Pour ça, Betty, dictature à Mobutu, 38 ans. Parlement debout, IDPS créé en 82. Parlement debout, Donandi, tout ça, tout ça, 27e année. Mouvement citoyen, les acquis, c'est igual. À part parlement debout. Et c'est un parlement debout. Il y a besoin de monde, mais tu as précédé. Tu as précédé. Chef de l'État, Ayebi. Batinde de Moutuka, Bissoye. Puis, nous avons tenu biso na ko yanula yo, bino ba pandi sango boza pe ba songi. Tango tuni bongo, poto yanula ni. To yebi ke président de la République ota fanda yebi. Est-ce que Bana déjà excusé président Bana déjà président wa Sikawa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Banda zuda pouvoir zuda temps okuta na bino parlementaire bangozolo ba awa zuda temps okuta na bino okuta na ete omoni préparer okuta na et déjà Banda da azu pouvoir c'est déjà bino ba collectif no collectif déjà okuta na boye ou pas mokonza mboka souci na ezali photo okuta na to okuta na ye. Mais na lulengi wana ya sepela kate. Mais déjà beaucoup tanaye. To kutana kanaye. Ouais. Lulengi na sepela tila lulengi. Donc via batu ya ngaki ko zo batu so acha mutu na mutu nesika na ye. Mais le quoi tout ça qui belé état de politicien comprendre que non ndi apesa biso que non boya to kutana mais via calendrier na ba diplomatie na mboka nde kufaki. Ça veut dire que bopé ça data na travailler to kutana. Ayebi biso to précédé. Tshilombo yebi chef de honnête na cabinet kuna est besoin d'interlocuteur pour le rabino oui bazali parce que besoin na nebi kende besoin na oza papa ya bana oza ofutela kandaku bon atu registre là mutu non réponse on nga pesa na pesa ngate na tu ndebo evaka alors et là tout même bandeko bolanda biso et au kenda musala faut moi au gagner le membre alors bio bi que non bino batu bobanda phénomène ya parlement debout otini ki mutuka donc mutu mutu ba lutter bo risquer bo ziba masasi le IDPS parti IDPS a comme na pouvoir alors bozana ba responsable na ba famille no so gazandeni ba futa kabino par mois ça quelque chose bozwaka et pas bandeko ba kondi a parti IDPS benegeni ibisa mari balanda awa pa eza yoka base to buka lokuta te bandeko balanda
des milliers baza niveau ya Asie na Amérique na biso toujours que na sewana numéro ezana au baza besoin benga ba besoin besoin tout na ba question pour les atiba otika numéro na yebisa biso musala ngo wiki ne bino mutindi kimutu bo gane nini tisu bo gana kanini futa kabino ndenge nini bande ba yeba phénomène parlement debout na pression merci moi na mboka wana tokoloba na bandeko bazolanda biso na bakonzi o bazolanda biso bao bazokamba parti na bao bazokamba mboka bakonzi ya chef de l'état na yemoko tata mokonzi ti sikoyo na musala tosali nanu tozwi lifuta te. Oh, tu pourrais te battre, tu as le babo, et sexanga peso le kilangai. Bino yo bige non, na niveau ya parti IDPS, ba mouvement tout le monde a wana ba sortir te fungam mena ba sortir fungam nesi ba mayebo. To bige non ba marche za awa, ba tono ki ba marche za ba parlementaire nesi ndeko na biso ko sitimang. To bige kazala wana parlement de boya ropenga ba sitimang o ba buma kaya bo. Yebisa ngai bino mboti ki mutu. Déjà banda président qui a eu pouvoir à cause d'une année 3 mois. Ce qu'on dit ni banda bo evana ba faute à la binoté sur bodo et puis dans moi la besoin continuer car finalement ni ozoko ça ba na mboko bazo na biso beza mba solo. Ba faute à la binoté ndenge ni ba na mboka lo ba bo solo to yeba. Bon ko cité to ko ça peut to buka pe le kutate. So ko talinga za mutu na buka le kutate pona za papa na za tata mapasa chambo. Omoni nande to saleli musala. Pour l'instant, non ba pesi bisoté, non ba fouti bisoté. Tobi kaka pa bandeko, ba combattant. Na bandeko mutima ma. Même des aussi pouvoir. Et non to sur le côté. Abi même des aussi pouvoir bandeko ba combattant ba darabino. Oui, ba combattant ba darabi so poto yibisa ba vérité pour l'instant. Non ba bengi biso na tour na biso pour ba servir biso. So bino boutique biso to kokota zamba pam. Mais le quoi la tozana bolingo le que ça biso zande bolingo mais pour la di fouti non ba pesi bisoté mais bolingo wana nde o ba doki tata na mwana na ye parce que les lojo mona tangu chef de l'état zawana ça dit ezo soulager biso to que non espoir ezali mais pour na ko futa penza boyi tenenga tata mapasa bonabi que non fin du mois ngoyo que nabi que non même attendre que na banque moko songolo pakal ata moi 20 €, ata moi 10 $, na zo raté. Sauf que va combattre après ça dans le bibo toki mingi jota mama komel ndelo ko sunga babota pe yangwana. Est-ce que makambo zolo ba oh ba konti ya parti IDPS ba ebiango est-ce que vous avez peut-être un secrétaire général président Aïja Makabundu be le secrétaire général Gisé Kabouya parce que motivation na moto na mona to mona bino na niveau parlement que na vie to moni président Chi to moni président Miyaki ba président ba Nevi ba président Moussou Dominique na ba partout motivation na est-ce que mtoko za motiver même ba jouer to mona na terrain même le pas te ba sera Mobutu Ezaki je jouer ndo benga mama ali do ba le muke ba le pe muke alors bino motivation mona na bozo top do bozo amino le côté alors beaucoup tana ba konji à partir na bino IDPS bozo apé tant oui ça ba makambo wana bezaka bozo flow ozo baka bandeko wala na biso bolo mama so noté ba konji to kuta na bango d'être pesi na pesi président ai mbote kutazula biso na pesi notre secrétaire général Augustin Kabouya mwana buta mbote to yebisaka bango et bango pe bazana même logique na biso bazana même logique na biso c'est-à-dire bokonzi otozui eza bokonzi ya kimoyibite eza pe na ba procédure nango tozo mema et tant ba yibisi biso ndengo ke no bozala kimia to kopesa bino to yebi et parce que bango nde bazana non bazu pe ya malonga te quand c'est le commentaire que non mais bango baza wana ye baza présent ya boy non vous comprenez non peut être dans compte à part ya IDPS même à taille moko Gisé Kabouya non pays IDPS a récompensé été Yemoko c'est le président Aïe jamais Kabund IDPS maintenant pour l'instant non pas récompensé été à part moi bah nous sommes dans ça qu'on compte à l'Assemblée nationale donc bisino bon tout ça na ndenge tout ça à laquelle il est Bosco c'est que babanda ko baba ke no baba Kabouya bakabundu basombi ndeni ba ke no bino tuboza ndenge moko tout le monde a pris ni président il y a des limites à sous transport il même il complet le secrétaire général alors ndeni ba ke boza ndenge moko na rubi sabino au monde surtout quel kolanda ba réseaux sociaux yo et ko pesa ba makambo to yebisa ki ba tout clair yo soko ça na preuve yaka na ngola kisa biso ki no au monde oyo ya nani ya ngoyo parce le côté n'a habité que notre secrétaire général azo fouté
Osasi. Eh oui, nana habité. A foutre de rap. A foutre de motel fiqué. Bat bayebi. Ils ont le pas on a été. Ils pas on a été. Yo zambo pas sur le pont. Pas idée pèse non idée pèse non récompenser biso. Na biso yo mukolo idée pèse récompenser biso beaucoup senti parce que pour l'instant ba combattre idée pèse to bundi nanu to sepelité. To sepelité tu dois pouvoir maintenant to mela ko pour ya pouvoir boiter. Parce que na sa moya to tambola parce que toute une question malamu mutuna mo kitoko que motivation pour so kangwa et na ko répondre le lopoye baki motivation na biso ezali makila tisekedi. Parce que Tshisekedi adopta biso to kona mboka Tshisekedi c'est-à-dire eza idéologie créée ya Tshisekedi mais balle da politique balle da balle c'est-à-dire biso na politique il faut travailler to aussi beaucoup de la minité. Merci président Chiba na ebisa no alo tozale 6 mars 2020 émission na biso yoka base to yambi lelo mwana mboka président parlement debout rai qui s'est sur matete président Chiba sujet na biso bien thème na biso le phénomène parlement debout après 38 ans par na ba combattant par président parlement debout alors président Chiba na ba organisation bozo préparer na mikoleza pour tout le monde qui 2020 et j'espère que na élection to les Canada parlement debout a bisi ba député ma député ou bien ma sénateur ou misité. Merci moi Mboka yango mona libani bisa ko nini to changer sinoga les parlementaires debout rien que l'IDPS donc aux autres travail à Sikazani il faut 2023 un parlementaire debout comme un député national, un parlementaire debout comme un député provincial, un parlementaire debout comme un sénateur. Parce que pour phénomène parlement debout, il y a des bandits sur le national. Il y a des botis à force union sur ce monde, mouvement citoyen. Phénomène parlement mouvement les vice députés, ceux qui na RDT moi la boka ya excellence Sylvain Mutombo, to moni bakuna na ba débat mise ba sa yemo za ministre, ce ko bino mboboti ba force wana ndeni yomo mutoboti force cité. So tu ni mettre Sylvain Mutombo wana, agi pa na biso konuka po appui. Et biso croit que tu travailles na ye mais bâti biso libanda bâti biso c'est pas bourrette oh mais maki ratiki il y a des parlementaires des bouquins qui l'IDPS même à Ligue des jeunes il y a IDPS et où tu parles biso Ligue des femmes Ligue des IDPS mais biso de ba maman na bango Ligue des femmes Ligue des jeunes dans parlement debout créé mais Ligue des jeunes 2010 awa 2010 so otali siko biso banda nonande na nonande bakufi boni so na biso ke non na parlement de Bruno pe bakufa bazali oui net ngai nde za budoki na taka chaque ba combien oh voilà kufa na marche bende na la liwa normalité na marche les 19 les 20 oui nga ba komena sera na kimakanda ba famille na bango ba combattant ba kufa pa na yo j'espère que ba osa ba tika ba bana so IDPS ngo o combattant na kufa na marche lelo ba comme partout pouvoir alors ba famille na bango yo montu tisiko nozo ba awa assurance monte to zo mono bi ba bozela boza même pour d'égalité na mwana mboka gisel kabu ya iko vile mboka jama kabun alors ba combattant ba kufa na marche o ba ba combattant parlement debout na alors bozu pouvoir yango batiki ba na bazana ba famille siko attente ni ba assurance no pesa bango po ba otala assurance ezali que parti senga ki biso to répertorier bango to notika ba dossier na bango kuna na kati mais ti sikoyo parti na sali gestité mais si okufa le combien na parlement na la parlement na za 17 personnes ba kufa Christian 17 personnes Christian marche 17 ba kufa na pouvoir Kabila na pouvoir Kabila wa Kabila mwana ah bon Kabila mwana zaki pina sanguinaire mwana ba marche ni na mwana ba mais makambo mona ki ya na septembre au carton rouge les 19 les 20 les 21 à 3 jours to pénaliser ki wana la kufele na parlement ben na kata parlement na rai ba bon ba soudan rwanda ba soudan angolais ba beto masasa bu porta na sur ya tibage c'est vrai au na parlement debout ya rai qui c'est so aux muto président aux président 17 combattants ouais IDPS la kufa na régime ya mwana mboka Joseph Kabila ah oui alors bien que nous avons ba Rwanda le Rwanda za kumna alors Rwanda ya ndena na parlement debout
et c'est pas ça rendre des combattants baé ba faut ce que ba na mboko bazo landao l'autre toujours chance à oyamba mon quoi ya président parlement debout souvent mon na ba eva toujours pour ba formation mais le pas tout na émission na biso ya Yoka Base na chaîne na biso la voix céleste alimbo la pena phénomène parlement debout au lobby que non ba kufa na parlement na baza 17 alors yebisa biso ba kufa ndenge nini lobby ke ba wane ba na ndenge nini bande ko balanda ba otala merci mon mboka mais ba été bokonza Kabila simba maki na maboko ya ba Rwandais étranger ozomona policier na biso congolais c'est ce que non président bolongwa bato bazoya kuna eza ya biso te eza ki erni donc c'était vers 19h très zoya euti parlement na kota na butu oui parlement biso to bandaka 18h 20h30 alors non bon ça va peu combien mais nga nombo na kuna so mutayi kuna possible fa comme député ministre da député na ministre da député provincial Kajos Kasinji ma faute député provincial ayaka on a c'est déjà député ba Johnson qui sont ba yebi ah oui expliquer ba na mboka ça m'a sécurité ba Rwanda ba combattant na parlement ndenge ni ba utaki Kasangulu donc bazoya ndeko na msomo police za kabilo kuna na tega kitomesa loka ba benga ke déjà ayi ko mataro bisa biso pour ça panza bato balongo force moko zo tabo force ba Rwanda ba sangai na bangolais Kabila sengi intervention militaire parce que ya FARDC il y a la police tenir à la police. C'est lui qui tenait la police, on doit tomber ça par Congolais. Parce que Rwandais n'aurait pas tenu à la police. Il y a une identité qui est basée par Rwandais. Mais armée congolaise, armée les plus infiltrée au monde, armée Nabiso, armée congolaise. Nana ibe on tombe contre Tshisekedi, contre Etienne Tshisekedi, on a prêté serment na 10e Giwana. Ngala kufa n'ingiza ya Soni Kafuta. Dango l'église à Soni Kafuta. Nazo mona yé moko Didier Tumbazo, aïna ji ba non, bolu ba boto mbanda. Bato bazo bat na bisote. Ba koma pembe l'église ya Soni Kafuta. Ba soda Rwandais. Bani ko beta ba le réel. Biso kote na kati ba terrasse wana. Ok, limbela bana mboka bande ko wana wa parlement ba kufa ndini. Obaki ka o moni train zoya, do parlement za ko ta rai. Ko ta rai. Train zoya après. Train zoya. Babandi ko beta bu portant na kati train. Bosa ki nini pambara bosa. To telemika boyete, tout monde analyse politique ndeza ka miso ba tede personne comme ba politique, a toza na nzala mais politique ka. Babandi ko beta masasi papa. Ta ba so beta miso bazo kima, ba miso bazo koya. O miso bazo koya nzonde ba masasi zo ki bona ba nzoto. To bimi biso pe se wana mbongo te ke si pe za te tilelo. Ça dit ezaki passe na ba famille wana, monika ndo fandi ba no. Leki na kufi na parlement te. Au moni kutunga mo président na bango na kima ina ondako parce que ba famille na mususu tant moi na bango za na combattant IDPS mais maman na eta mususu mutala mutu ya palo mutapé ba kiti do peut-être pas là ba kiti ba no beta bo porta yo poza ki wana ngape na sa ki wana nga ko bika ngeza po ba combattant ndi ba ko isanga na kati ya terrasse ba beti masasi ba basuka kutu mutu azo kutu o a protéger nga ndo ba kita yo no beta masasi ba za ba combien ba za ki belé nombre za ki belé Oba kitaki ba trentaine oba tigala ki ça dit centaine na kati donc bayaki uniquement pour na parler bayaki uniquement de cannabino pour bino bodu mama tout monde makasi pendant dimi te ba sodon même ba Rwanda ba le kanaka ba mama kisi no boma bino botu mona ki bango bendekeni bango ba cible ki ba site ya bato ba saki rassemblement omoni makambo etali le 19 le 20 et 21 et là qui facilité collectif to se préparer qui ça dit 2 mois avant préparation maki to si bec là site président Tiboko oza fort faut ça ni au banda mobilisation ce que bango selon service à renseignement na bango ba yeko landela ba circuit rassembler banda ki boso wa nde ba cible ki biso ba ki zaki ma sécurité après ba bomber après ko bomma bo soende ni ba bomi après ba kim ba sim dela ba ki tant ba bomber ba ki biso aussi bimela biso toke lango na omeko oyo biso pemela matete babino ka otoko kangote toke na dispensaire à d'état na kisenso babi tokorate toyeko za bibembe tokiti nango na mama yem l'hôpital général kokoma tokomi bandeko bani da kokufa po so peza ki muke bandeko wana ya hôpital izo pesa pe passe si wana po ba simba mutu ba osenga mbongo et chose grave comme bandeko bakufi to arrêter bon tout ça qui ba kombo la bona na ba polo na ba singa to kanga bona kingo poto to bosana ngote après lobby nango ba chef à mort que to ya bo 19 contre tika biso ba combattant yo ba 17 et 17 pas merci c'est 17 contre tika to se retrouver na décor
Donc 15 ans qui n'a pas. 15 portées disparu ti lelo. Comme on a c'est le quatre parties. Oui. À l'époque, on a secrétaire général. À l'époque. Mais c'était notre secrétaire Jean-Marc Kaboun. Ah bon? 2016. Informé d'autisme. Oui. Est-ce que porté disparu ti lelo. Ah bon? Porté disparu ti lelo. Et bah selon tant de Landela. Et là qui na tata mondo ça kuna papa Matondo. Na yete so pa kufa. Pour madame Mukulu. Il pas peut combattre IDPS maintenant ko bomba. Ndaso bino na butu ba ina ideze. Basoda Kabila baka ko zwa bibembe ko fina ba masasi pour tracer banate. Mais mi balé autotique li bino ngo to chaki bo na sia ba bibembe. Ndeko na biso Christian na mama na biso Kati Kapinga. Nde to soirée bibembe la bango. Nde to kenda to kundango na kinkoli donc ba konsoka ba combattre peka moto epe no position. Mboko pesa akate sikiwa. Ok, merci Président Chiba. J'espère que les besoins en Abysso, partout, en Amérique, en Océanie, en Afrique, en République démocratique du Congo, y compris en Asie. Bote na bino numéro za sewana oza besoin ko benga besoin mituna bo benga to sola ba question ba suggestion Président Chiba otika numéro na ye. Alors Président Chiba, histoire to peut ça et ça ngama njoto mali lipenda OK non obi 17 combattants na yo botemika na parlement boye ba wande ba kiti ba bomi bino 17 wana 15 corps portés disparus des bakele bokeke bokundi. Alors et arrivé que bozu pouvoir mais tisco ba bozo zela azo baté na ba famille na bino pas d'avis que bota ma banjetete boza ba famille est-ce que moi ba précieux sali côté base pas yo mo oza combattant au supporter 37 mais par moment si na be mwana pa faut batanga heureusement mukonjamboka che gratuité à cinéma mais ko lien na bango nda courant on est gratuité il faut bofuta moi ba précieux ya famille za te po yo mo ko supporter zozila mais famille on ba botala ba histoire obetiawa de boza ba tout ce que fallait pas bozela ba défense la et c'est quand on n'a pas besoin mériter parce que beaucoup fait alors na ba famille boza ba aussi bisa ba pression bendeleni ba pression za te na bisio na pression merci na mutuno tuni na ndozi ya pe mutuno na koloba on pinda c'est dit na maya misu na motema ngamoko na zo ya no la mituno yo na za papa mapasa j'ai près de 4 enfants na travail à côté na travail dans la politique naza na pression na famille ya madame et naza na pression na madame na ngamoko na ndako parce que ça na mukumba a comment il na niveau ya kolongola be fichier à chef de l'état na ndako donc na yebo na kuti oh pour na tia photo ya Félix Amunene na ndako na ba drapeau na CDPS ponda on ça dit couleur na tia pe na do biloko ya pini asimbi photo ya kondo tient tirer le mulumba te na mais photo Fachi Beto ezat ba le papa maman mtalongola ke pona nini kutu fena kende kilo na kota échographie $20 kutu opesa te na ke pa maman na bisa maman habité bazana pouvoir tu vas continuer à continuer bobi que non bon vivra souvent na ba aide ba combattre bon na niveau ya parti moi ata comme dobi que non salaire exact mais moi n'est bien nos membres et au petit histoire aux mériter sur les cambezali soit accident bien maladie na niveau parti DPS pas bosa la musala pour na ba famille communauté bosa musala pour na DPS moi quelque chose monnaie $20 $5 $50 présent a hier aux en coupé sobe secrétaire Augustin Kabouya. Oui, vous savez député, quand je suis député, vous avez un député. Alors moi, et dernier ça que moi ça comme des gars, on a même $20 pour na. Nabisio kilo. Je moni tout ça qui réunion la fois passée, na bandi kono sur le président to bec non, les parlementaires debout rien qui dit des pèses. Donc ça dit, il connaît tout ça la biso moi révolte moqué. Mais toujours garder maîtrise musu parce que tout ça bateau tu sais da former biso. Pour les lois de Toba Koloba, Toba Kolombo, Mgongo Koloba, et Batebele Bausaba Temo qui est, Bazan a raison de Batomboki. Parce que nous avons un bao, nous avons dit au félin des pères et des mères. Donc, maman a beau tanga à faire un bail de pèse. Papa a beau tanga à faire un bail de pèse, tant que au Kamwa. Papa a beau tanga à faire la cravate. N'a repris Kinshap, cravate. À l'époque en bout. L'époque en bout. C'est le problème de la cravate de ma sécurité. Mais les lois, si côté on tue ceux qui m'appellent, c'est le routier, ça dit. Tu rentres à mon côté.
ni t'étais nos combattants. Moi 200, moi 100 francs. Moi 200 dollars, 100 dollars. Non, 200 francs, 100 francs, 500 francs. Oh mon Dieu. 200, 500 francs. Vous allez banda besoin na bomoni awa. Nazo répéter, dans un seul moment, le président Chiba, Anayambi, président parlement debout qui s'est sous. Donc, phénomène parlement debout, Bouza, Bossepana, Bango, Boubaza, la ville, Bossepana, Bango, ah, Bazo expliquer, historique d'abord, des phénomènes, Banda, et puis, Vina, Bango, les Araka, les Anga, Malobé, Panangati, Malomtao, mais c'est le président Chiba, président parlement debout, qui est salement Mamakasi, président continue, Bando Bolan. Nous sommes tous les frères Ndengwana. Il y a un autre Sénégal qui n'a pas compte. En attendant, Bozo Zélissa Bisso. Biso to zape ba papa bana na bandako to futelaka to tangisaka bana ku to pesi longonya mingi na tata mokonzi ekolo mwana mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo na nde apesa so gratuité wana mais ce que bon so bana gratuité bon na université gratuité ya to so ya te tata mpandisa surtout ba comme na niveau université donc na biso ide pesi fati béton mais to zo nyokwa to so ba boye to za contre mututé. Tout ça qui va démarche tout coûte nana ba kondia parti. To ebisa ki bango. La plupart ba président sur parlement debout. Bazo nyu kwama. Mutaye la kuna te na bureau mokonzi to moni ya le baki boyo moni président. Tant tout ça biso so to baka ndenge moko. Tout ça qui réunion. To sali memo na biso. To ko ton niveau parti. Mais exécutif à parti. Basta la par tous les moyens que chaque fin du mois, à ta mingité, tous les présidents parlement des bénéfices qui ont 100 dollars. Deux aboyés qui ont la banque qui ont 100 dollars pour. Biso to ça représentant na bango. Oui que chef de l'État auto que Israël, auto qui la poto. Mais na biso mais bato à oh les cabri. Pour ça, il y a un représentant Fachi Béton. C'est quoi combien diplomatie on ça connaît ni. Il faut pas expliquer, expliquer. Mon soeur me reseni et kaou. Et mon tali, mon tout na yo. Mais président jamais Kabunda le bail qui ba konangé. Il faut pas qu'on limbo la bango que alors qu'on a contexte boyé. Ça dit ah bah toi ba makamukeyo. Bandeko il répète ba so ma pam. Ba ba défendre ka biso. Auto zo nyoko na se na moyi. To sengi na ba konzi boyé. Ngaza papa ma passe na buka lukuta te. Okise kabuya yebinga malam. Président ayebinga. Na senga te mais so mutumbulu ba bosadi so mongala lobi bosadi za comme si yezo azoloba. OK, merci président Chiba habillé son solo ba ezamo nga eteza maloba président Chiba azali président ya parlement debout qui s'est sorai do avec misi député kuna boki ba doléance na ye bandeko bozo na ba conseiller yo uti poto o liambala kuno ye e musu gaza ke mo ozo ngote metala ba bandeko témoignage aboina maya mi supposa kolela do bato a perdre depuis de 17 combattants na ye aza papa ya bana oh il faut aller ça moi si mais toujours ezo lekela ma bazolo baboy na ba de bolanda même so tel na ba parlement motivation ba baza terrain makasi eza bango bandeko boza wana boza na cabinet chef d'état ou boza na parti pour aider madeko ou alors président Chiba tozo ke ne petit à petit pour to ke to chiter parce que ah ezali TV il faut ngonga batala ngonga o eza parlement debout to bobanda bana tongo tipo président Chiba bon on a organisation d'abord ko da organisation coalition de bozu pouvoir la coalition entre Bino na Cash c'est comme bon est-ce qui quand même pas à parlementaire de Boukamé quand même pas non pas bon azana bangote et ba non ndé même Bino be micro ba bibozo finga fort bo finga mais za partenaire est-ce que vous avez d'abord directeur campagne chef d'état oui tu es il va payer $100 000 na oui tu es parce que micro na kanana tout monde va vivre dans parlement na Bino moi ko finga na battre na collectif ngo moi hors de ça m'a raté pas auto ko finga to zo mona wana atabe muta ngo to boyini ne ko finga wana côté wana pa bo so organiser ne pona moi ko orienter ba président musu dérapage maka za to boyeta na politique za ba critique moi za no mais wa bi auto mona président musu ko finga wana Bino attaque vous a parmi ba coordonnateur aux coordonnateur suivi à parlement on a quatre président wana moi orientation za la raté et puis pour na coalition to ke moi le mbangu pour to ke ne pesa ba to chité ibisa bana ba Hollanda bon na goyano la boso na mutuna boso tuni potuni mituna mi balé landani pona ba communicateur na biso ba président musu du parlement debout concernant monsieur Vital Kamerhe ou azali directeur
ya mokonzi mboka omoni biso na politique tolobaka nde toyebisi mutu comprendre mais tofinga raté neti nga koleka te na télé pour na responsable na banda kofinga tete na kofinga te parce que so otali pe musalo pe caméra sali pour avantage na biso IDPS ça dit soli kambezali to bande to solo la yango to solo ngate bande ko bakoma koleka kolobaka yo moni tete voilà peut aussi ça peut dignité na biso à partir na biso parce que biso to na pouvoir tant to solo la lila bade babani tala bataille IDPS caméra zo mbuye bango non ok biso na caméra to ya biso même moral jamais moral soli kambe kozala mokonza mboka abai clair justice nde sa musana yo le kana média te ba ko finga si base de quoi so fingi babi ozana preuve za to lobani biso to sa politique mutu mutana la vision na merci pour ça Chiba bande konoso bola na biso na libanda a tozana émission na biso yo kaba to yambaki mwana mboka kweza Chiba kweza parlement rai kiseso matete to yambaki maloba lobi e uti na mononde uti pa na ye e pa na ye moko boza bezo ko benga numéro za sewana mo benga boza libanda botu na ba question na bino alors kweza Chiba boza obi que non boza anniversaire fêter anniversaire moi on est boza organiser et bisa bando balanda boza organiser ndenge ni vous avez fait 40e anniversaire 27e anniversaire 27e. OK. Organisation zandeni et puis moi mot de la fin on a bando bazolanda. Bon, merci monsieur le journaliste. Organisation na biso de répartir yango na ba commission. Tout d'abord un ya liboso, il faut to fanda to solo là parce que ça anniversaire au to fêter on a quatre pouvoir. Donc président Gilles yo na mona na zando et présent collectif. Oui, Gilles Azan na quatre collectif. Na pasteur Gili et puis le monde a za président par mai pas en collectif. Té bon, pasteur Gili aza combattant. Aza combattant ni mutu. Aza combattant. Té na mona za mona gaz kuna ni balanda. Na quatre match na ni pas mais vérité mo yat. Vérité mo combattant. Le parlement. Il y a parlement sur Willeri. Omoni bo abe Choli. Choli aza combat aza président. Choli a limité à 10e rang, c'est un combattant. Pas toujours parler combattant ou aya kana ba événement parti. O alingi te que non ye aba ko ba combat parti aba ko jambo. So le combattant oye manifeste à ce que tu préparer ce 27e anniversaire. Mais quand tu salicia. Tu sommes ba président auto zakana ba. Baridi, Bagelo, Gilles, Petit Bazébélé, Pigeon, Charlie. Mais, monsieur Sobayakati, dès au destin de Beni, le quoi tu as travaillé dans la vision il y a 2023. Collectif, top, monsieur député Bissomoko, sénateur Bissomoko, ce Mokonzambo qui a renommé l'ambassadeur, a appelé la biso parlementaire debout. C'est-à-dire, tu as travaillé, c'est-à-dire, biso tu as force. Force, c'est-à-dire, si on néglige, il y a un regretté le jour à venir. Pour la personne qui merci na Cambodge à conseiller na biso. Omoni so bazate na politique. Oh, ils ont match to obé, ils ont match kwata. To so beta match contre FC Bapaya. So yo ngoza muta FC Bapaya. Beta na contre FC Bapaya. Mais ba ke biso to beta na contre FC Congo. Le fait c'est pas ba donne la bango na 2020, 2021, 2020. Mais 2023 so na muta fait c'est mupaya koyate ko ta fait c'est Congo. Ato yena mégaphone na munene to bengana. Mais bino ba parlementaire de bolo ba pekable ba biso bon bino so moni $100, $20. Tout le monde na moni na ba campagne bo aider ba te bile o bimisi un député ka jos mais député na pio ba que non moi ça aux $20 pour que ne soit ni kilo. Alors ba député bimisi wana ba ya ko manipuler bino bien de mine. Oui, pourquoi même voter ba ya manipuler bino pour connaître ko lebe. Ba manipuler biso te. Oui, pourquoi to longola ki ba coordonnateur auto likawa likola makambo. Oh, tu sais, c'est dit biso mo to surveiller. C'est-à-dire ça ka coordonnateur, mais biso mo to ba coordonnateur total. Moins de to longola les sous parce que vision ça moulaï. C'est ça moulaï. Parce que chef de l'état sur mandat. Il y a di bosso, première expérience yango. Secondaire Kindabo, deuxième mandat ça ni. Obi que IDPS to kuta na histoire ya ni accident. Tout ça li ma question tu na ki biso membre ya coalition. So te prendre la logique des choses. IDPS a ça la coalition na mututé. IDPS a ça la coalition na mututé. Contenu accident et histoire. Bon, bande ko baso landa libanda
wana tomoni ndeko na biso Freddy Musonga na niveau États-Unis, maman na biso maman Mami na niveau à Londres, sans oublier Marie-Claire Chango, Diamant Rose, Mbote na bino a Bolandi za présent Tiba bandeko bazolo bana so moi doléance ezali ben monde de la fin na yo et puis otika numéro de téléphone bandeko bazolo mot de la fin sakaka ki bao balingi ko sunga biso bakoki ko sunga biso na numéro oyo plus 243 0900 710 567 ndibino batalo kota lu fana sabolo baka plus 243 0900 710 567 wanza numéro nanga moko direct na pesi na bino pembo tende boyambi biso na kati ya plateau donc to sepeli to sengi ke na bandeko bazonda biso libanda to ko bosana te ko remercier ba combattant na biso ya IDPS ba congolais surtout ba basalaki Fox ya ko soutenir mokonza mboka partout otambola kuna à l'extérieur du pays na ndenge ba soutenaki conseil ya mwana mboka Fally Ipupa parce que faut ko yeba pesa ki ba tolité na biso apea pour ceux qui Fally Ipupa na échoué ta beta ikuna te nde ba kombantaba benga ba zwa information ko c'est comme il va en force. Mais bien bon brûler ndeni là comme tu as l'émission na ça de Marty bien beaucoup brûler sur la carte 1. Bon ça émission. Et donc conseil les bêta mawa na victoire. Bien beaucoup brûler pour la carte 1. Holandi beaucoup d'eau dans l'océan. Donc ça dit on est de côté. Il y a quand même na carte 1 au coup tande na ba kolo poto bazaki wana. Parce que c'est 100% ba bois qui ba misa ba beta na poto sont tous des combattants de DPS. Bana ba rescapé bazaki. Papa kufa ya kimi kuna zipo ba komi kuna basala groupe wana ba combattant uka. To mama que non parmi bango moko na bango moninga na bango. Comme chef de l'état ba to combattre sous si base de quoi. Parce que 5% tika la ba combattant. Les simbate to bisa mobulu na bo ça on est na victoire. Conseil beta na matonge yo sa mbulu na 41. Et donc, on a créé la fourmi dans le cas de en tout cas, le PC Bino Mbote, Nzamba Sungabino, Biso Petosa na Kishasa, Bino Pe na Poto, Bolemba Bisote. Oyebi ke Bino nde bosala ki makasi popo Kishasa ezala Congo ezala. O bodo otinda mike wana nde tonde ko fetele. Bo jouer qui rôle moko très important. Na tango souffrance nde ba muninga malamu. Ça dit tant tonde ko nyokwama bino boto tinda bamboko na bino na babanki awo mama kodi yango wana 00 mama ke na quartier azuma eloko abonsima lupangu mwa sukali na ndaku bale ndenge wana nde tolongaki mokonza mboka comme président po a décharger pe bino mais pour l'instant on va décharger bino te bolemba biso te. OK, merci na bande ko nyonso baza connecté tout na ebisi bino numéro na ngeza na se wana bozana besoin mituna bozana besoin président Chibazo ngasusu numéro na se wana 096 70 05 685 ils ont même numéro WhatsApp botoun na ba question za besoin bo poser président Chiba question apesi numéro na ye apesi bino mbote à la prochaine numéro njama pongo la bino ciao bye.